Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na balandinière, c'est ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona moi na muluba na profiter na pesa mon boss mon patron papa Sibu Mutombo ba mbote place aux ali papa Oumela Simba Nzete oza le roi ba boss wana te quoi boss moi solo la bien boss Darling Love ozo ça que Darling Love azala yene makambu pourquoi pas na Freddy Chibangu Agetrad patron de patron hein. Freddy Chibangu Agetrad babi yene makamo na bosanité Fali Mazamba depuis France yayo yango wana Fiston Lubaki mon ami personnel yayo yango wana na ningi yo vraiment mingi na JP panda 3 fois ballon d'or et kaka ndito mesana ko sepel sabino na kati ya Congo Check Check TV lelo tozo betela bino histoire moko eza histoire vraie. Oh et comme la qui ne connaît biso encore car neto mesana au salle la bino ba kobete bino ba histoire na Congo Check Check TV ndeka to lobaka keso oza na histoire na yo oza na sujet na yo numéro za affiché na se awa benga toko salela yo pe okozwa solution na ba problème oyo oza nango sujet na biso ya lelo ezali na fi moko boye abandé ko vivre na mobali na ye kaka ndenge zalaka mobali pe azalaki na camarade na ye camarade wana to ba camarade na ye ba kolesi kamera ba koma lokola yana leki soka ye ko luka mwasi na ye wana ayaka toujours na camarade na ye wana ko koma na tamoko boye mwasi wana aye ko lingana na camarade ya mobali na ye lelo ndeko na biso mwasi alobi Darling Love nazoyeba te nasala nini na eloko ekomelinga mpe nalingi bango mibale makasi nalingi o makasi ezalaka ke côté moko ozo se retrouver te okima côté ozo se retrouver mais yes quoi ozo se retrouver na tout le deux côtés soka ye côté ozo se retrouver na 100% azongi côté ozo se retrouver na 100% siko baza ba camarade ndalobi nanga bi Darling Love lokwa bo mesana ko beta masolo bo beta non pe lisolo non oyo na yo kana nu ba point de vue ya batu na yoka ba conseil ya batu nazoyeba te na sala nini na minute oyo vi nanga komi vraiment na bulu yeke kaka neto mesana ko sepesa bino na kati ya Congo Check Check TV nazanga moko te na plateau nazana bande ko nanga na sepela bango moko ba se présenter na bandi na droite nanga bonjour. Bonjour Darling, moi c'est Kitoko, moi ça pembe moi na muluba. Ok, merci beaucoup balandinyo so ya Congo Check Check bazolanda yo kombo nani? Kombo nanga Bénédicte. Toye pour na sujet na biso el solo. Ok, merci beaucoup Nzonga. Na ye koto maman nanga, bonjour. Bonjour, moi c'est Kitoko, moi ça pembe. Merci beaucoup balandinyo so ya Congo Check Check TV bazolanda kombo nani? Kombo nanga Fifi Ankoro. Oh, Fifi Ankoro. Oui, Fifi Ankoro. Oh, wana kombo na? Wana kombo nangai. Ok, merci beaucoup maman Fifi Ankoro. Wana kombo na ye quoi. Nazo bandela encore sujet. Peut-être mutu mususu ayako kuta émission ici et bandi baninga babandela kotala nazo bandela sujet. Sujet na biso ya lelo ezali que ezakutu sujet eza histoire vraie otozo betama nazala bandeko na plateau toko solola na bango. Ndeko mwasi moko boye abandela ko vivre na mobile na mobile na ye azaki na camarade na to ba mi intime na ye. Côté soko moni Patrick omoni Gelor Teloba omoni Gelor omoni Patrick et ko arrivé moi na mwasi wana aye ko lingana na camarade mobali na esu azo ebate côté azo se retrouver a comme une embarras de choix azo ebate na sala nini et bon attaquer okimaki côté yo ozo se retrouver to ke côté camarade mobali ozo se retrouver pose moyen okima mais yazo se retrouver na tous les deux côtés yango le bit Darling Love la canon bossa non sujet oyo batuba loba nanu nazo ebate na minute ovi nange komi na bulu yeke na kosepela na banda epai ya bene eloko ekomeli ndeko na biso mwasi azana susu na choix te to ba alingi mibali baza ba camarade pe alingi bango vraiment makasi azo ebate asala nini en tant que yo poza mwasi eloko bongo soke komeli yo na ebite oko gérer ngo ndenge nini osala ndenge nini
Merci pour la parole. Darly, selon ngai ngana ko boya na ngate. Oboya tendeni yo lingana ba camarade mibale. Et ça les malango pe. Et ça les malango, mais ça na mona nga koto kuna zo pesa koto peso pesa na lingana ngai. Pene surtout pe loro pesa na très nécessaire ba lingani vraiment alingi o ya lingi o. Ça lingi bango mibale te. Ça ta lingi moko o lingi makasi muso lingi makasi te. Ndengone ekoza la ndenge mususu. Mais loka lingi bango mibale mingi. Asala kana bango. Merci beaucoup Ben. Maman na biso na ebite place wana soko koki koloba ndenge nini neloko ekomela ndeko na biso mwasi aza na choix alingi mibali o baza ba camarade azo ebate asala nini alobi pe bien na bango mibale azo se retrouver toloba aza na place moko te azo mona ki akabwa na bango. Bon pour nanga vraiment Fifi encore de na monique au lieu continuer na bango mbeko ba camarade atika bango mibale comme ça aluka mobile no mususu. Atika ba mibale. Atika nini mobali ne wana si ba umeli temps vraiment makasi ba passer ba le bon moment sikoyo kaka boye ba oya okabona ndenge nini likola mobali wa yesi mawana mais mobali wana pe lisusu ye pe susu alingi siko makasi yango abiaza na besoin ya conseil. Bon au moni so a continuer ba mibale. Ou bien atiki moko. Atiki moko parce que na mususu esa bien te pour mibali de ba lokwa ba ndeko ba message makasi vous me pona nga atika ba mibali aluka mobali ne mususu a continuer vie na ye pona nga aluka mobali na ye mususu na ebite mama bene tala mama conseil zo pesa wana ko eza mabe eba ko kabwana bolingo za la pasi ko kabwana vraiment ko otika muto yo linga mingi ya na linga na nga yo te na kabwana nga na yo mais na lingi na mutema na nga bango ba mi bana lingi bango na zaka na bango bande ba bango supporter ndenge ba ko gelele likambango bene eza bongo te mibali wana de baza de ba camarades ba linga na makasi de ba mo kwa famille soka bia boya moko atika moko esa ka bien te pona nga Fifi encore on a préféré que atika bango mibale pona nga ngana koloba ko tika bango te ya soko tiki bango so te so lingo tika bango mibale mi boma na yo kaka malikola mobali yaya mali pa lingi bango ti ponga na moni conseil ngana obonya pesa ya nezate parce na pesa conseil tika bango le leso moni oyo aki bali mosu mususu oyo bali mosu mususu esale ka bien te esale bien te surtout so ma yezo chola place na maman na tika sika ngana olia bien na ko boka ngoka bongo jamais non bango mibale vraiment ko na yeba na pesa air muto na kutana eza air boye o air bon na kutana so na kutana moi to kutana moi on a butu na butu na ba ndenge na gérer bino maintenant otika bona lingi. Merci beaucoup Ben maman Fifi nazo battre place wana yo olobi kaka ke bakabwana mais bakabwana ko kabwana ko lingana izala nango na bopete mais ko kabwana za moi pasi surtout que mutu oyo mesani pe azo préciser bien bi alingi bango mibale makasi aoye bate abanda na nini ko banana ko bisa bango bakabwa to ba kena boyo aye koto na boyo na koto na boyo est-ce que rokoka bon au monde ba vivre so ezaki ke mibali ya baza o azane koto mususu ba pe ba camarade tengeza malamu mais mibali wana tellement de baza ba camarade balinga na makasi so abiki aboyi moko tsena moko esaka bien te pour moko ya comprendre to be a compter ba mibali o kuna ya comprendre que moi c'est un azwaka sangisa bango esaka bien te esala bien yem tatinda kite balinga bango ndi balinga ki pa balanda ki kitoko na ye mama ngai vomo kutuko alinga ye kaka balinga na bango mibale bango nyoso kaka bon alobi ye pe tantino ne bandaki ndenge nini ye azana na mobile ne ba vivre e ben ndeni ki asangisa na o mususwana quand même c'est que mon balango na mbeta za ko makambu te musu mwasi musu atuna 4 coups 5 coups ya sukisa na kumoko azako tonda na ete mwasi so azo koma ata mobile opese le roter o komisa bo vivre na bina tellement mobile azako komisa ete a betera mwasi kumoko alembi na on a travaillé na bureau on est combien niveau na yango alukai deuxième parce que amoni o komisa yango wana
Mais est-ce que le bel lingi bango mi balé makasi au kabwana bango te? Bon. Mais pour nanga la Monique, le quoi mobile no ali. Vraiment est-ce qu'on banya liboso? Est-ce que liboso ami balé aboyaï, quand même aboya am balé. Comme ça Monique a mobile commissaire. Ba ki c'est bela ou ka c'est la mobile commissaire. Hein? Somba la Monique mobile betika kumako. Aluki ba kisi o moni commission beta ata 5 ko ata lingi azo kosa. Posi mo kosa ndeni. Ka se mobile ali boso de commissaire ba ndebiso basi to nga mobile pinda commissaire pinda sika. Alobi nanga bi Darling Love côté nyonso mi balé nazo se retrouver à 100%. Côté ezo pesa embarras de choix. Azo ebate na sala nini. Na boya nani na tikala na nani. Azo kosa c'est que wa liboso azo kopesa nsu mbongo mais o mi balé azo commisser sikango o mona to commerce on dirait lo les ofungwama c'est que azo commisser pendant mona aba na kumoti na 5 coups donc azo ma ko lo la peso fungwama nde yango wana hein ngana mo izabo pas azo kosa azo en vérité te akosa ndenge nini so c'est ko ndenge ma Darli nenge yefi yango na yepe lisusu alobini ke bango mi balé bazo se retrouver mais tant on se retrouver na bango na moko koto na mobile liboso to bana na mobile liboso na mobile liboso to ngondoko commissaire 100% mais anga linga camarade ya mobile na été mais loko commettre niveau linga camarade ya mobile na e avant d'accord na bango soko luka conseil ni yaya uzalaka na bango loko ozo pesa 100% pe 100% vanda na bango ozo susu na zaki na nini ke okoma akoma bala koma noti na 100% loko bango nyosa na kati yote moi ça bongaka toujours na identité moko quelque chose sali mobulu et yo koma ka na tamo boye terminer ces alaka to lo bosuki pena awa Pourtant, on est quoi comme un niveau européen, ça si jeune est aussi beau. Et c'est que ça fait na bango mi balé 18 ans. A comme il a besoin de ça là, choix moko. Pour les camusu c'est bon aka, ozo sala ngo bat besoin aider yo na ba conseil. Na yo moko bozo ko rasu ko sala yango te. Yango za na besoin ya ko tikala na identité moko. C'est quoi article na ba identité, article na identité ngo moko. Azeleka bango nyonso ba comme na dega bolingo moko po ba linga simango kabana bango. Jamais avant à supporter pas yem taluka kango yem taluka kanto mususa mi bala ya ka libande ko linga li fala boyana mais le candidat kango laksa yem taluka kango à supporter ndenga bandela ki n'est pas 6 nango atikate a continuer na bango ndenga banda ki na bango ndenge pas 6 na bango ya surtout na beta non c'était koto ya bino mi bali papa ba tonton ya bino peko soki masolo na yo pe ya chambre na mwasi na yo bomba ngona za na maîtrise avant koloba kotala avant pe ko betela pe muninga ngo lisolo faut tala pe ye bate o muninga na betela lisolo ese a muninga bien so za muninga mabe yo ke sentiment o mwasi na pesa yo na chambre kuna sa komisa ko banda nengo lingaka o komati na lola mwasi komisa na lola o komiti na niveau ke ndo betela ngo ba camarade na yo masolo mwasi na nga asala nga boye mwasi na nga akomisa nga mais lelo ton yo beti lisolo camarade na yo atali azana mwasi oyo akomisaka e place ana te asalani alandelaka mwasi oyo akomisaka yisoko ye pesa ni alingi mwasi no epe lisumu te papa lisumu te bino nde botika nde biloba bibaloba betaka masolo nde botika biloba mwasi na yo aza mwasi oyo solingaka bomba ye okobisa nyosa ouais et ça bongo te bene et ça bongo te bongo atayo pe muninga mobile muninga beti liso mwasi nanga abaola kitoko na mbetu mwasi nanga ya lembaka tata na 5 coups andimaka pena ke na komisi na 5 coups deux fois yebaka faut comme ça muninga komaka faut au découvrir elengi muninga ba sentiment muninga et ça bongo te neti biso be basi eza na tantine moko abeti na muninga lisolo mobile nanga akomisa na 5 coups na tondaka o kuna mobile na betaka kumako on a lemi à travers mi na bureau assez l'effort que il ne pas sentiment muninga pe faut akoma pe a découvrir ngo si assez mobile na pe era yo ba ko lingana akoma komisa na ba 5 coups et comme de ba potena ki bilo brinza malamu te mais attends muninga beti lisolo faut ba maîtrise que est que o ba bilenga muninga ba sentiment muninga eza bien te eza malamu te la raté maman et encore ba kotona beti maîtrise ça la raté mais oui moi si oza moi si ya mutu oyebi ke wana aza
camarade mobali na yo pourquoi bokoma na niveau que ti bolingana bokoma ndenge wana ben ndenge oyo olobaki maîtrise eza te ke boye mais faut maîtrise ezala. Oh, mais moi si wana pe en plus dana yeda kota moi c'est ana lisusu ye moko moi si tanga ye ba ki camarade ya mobali na ye azolinga ye il fallait pas alinga ye poni ya ndima ko linga ye mto yebi place no koma na 100% 1000% koma nango mais on ndimi sisu oblingana na camarade ya mobali na yo engele ya sa mobali na ndo kokana ete andoko kato moni koto kuna njamba pesa ezo kango tina matoi e gangso ba kombo na soyo lingi. OK, merci beaucoup. T'as commis déjà presque na fait émission na biso ya lelo ben liloba suka pona émission na biso ya lelo pe conseil ni nozo pesa na ndeko na biso mwasi o aza na embarras de choix na minute oyo. Liloba nga ya suka ya so moni mobile ozana mobile na yo kotana azo mema yo bien te na mbetu akomisa yo bien te so ti yo zo simba yango zo telemate luka ya o etelemaka luka ya o etelemaka pe o ro sepesa yo konsanga na pesa na basi tala bino ba basi soki omoni na yo moyen olinga na mobile mususu te ovandi na mobile na yo mais soki omoni oyo yo wana moyen olinga ye kaka eza nango mais nazo linga besoin de mobile mususu ya ata 5 zona yo ndo yeba ngo 600 Merci beaucoup encore. Liloba suka na moi conseil nini ozo pesa na ndeko na biso mwasi oyo si azangi choix lelo azo ebate asala nini. Bon, en tout cas conseil na pesa na vraiment esika za ngana moni bo so ko kotika ba mba ete atika oyo azwi sima asika mbanya liboso soki ke mobali yango asala ka kitoko ta komisa ka ete baki sese belé ya bokoko oluko seli mobali no so abete ko kumoko akoma lefisa ta 3 ta 4 commission nango ke asa subilo ka ndengwa en tout cas bo basala no batika mbala sima so mobali no azo salo beta commission te sika wana oluki baki so seli pa komisa yo. OK, merci beaucoup à moi deux personnes en beauté. En tout cas na pesi bambote na ngai na ba fani na ngai balinga nganga fifi encore na shaumba na pe bambote belé na pesi banda bana ya opala kuna pe bambote bango tout na pe bambote. OK, merci beaucoup Ben. Moi deux personnes hein poto kabwana na biso déjà. Merci na pesi mbote na nga na Joël Kitata mbote susu na mama oya botanga mama Karine Mabiala. Merci beaucoup, j'espère que vous avez qui est belé à Kolanda Darling Love la canona quand vous êtes Sabino toujours na ba histoire na bino ba histoire na biso ya bien on topé sa rabino po zabilé na biso to lesa kabino ba ebota la rabiso na ndaku po na beta déjà porte bo fongole langa na bandaku na bino partout dans le monde soki na teli na moi na Belgique wana na moni on est là ka grave on dit ba on est là ka grave là où mon cœur repose on est là ka grave ma copine très privé Yaya na lingi mingi moi sa mwindu merci encore na Chic Mampuya wazaki wana toujours pembe na Darling Love abi Darling Love mikolo loka bato na solo ka ba luko makambu na zawa na pembe ni na yo na remercier moi mobali waza na sima ya caméra metiti ma na rosouk saka toujours na patron nga mon boss pone akangi masolo sa Darling Love azala boy ndebo mona nga bien nga boss nga rajika moi na poto ya solo ya tongo to ba Darling Love ndenga bwana ko defela mbepa mutu te pona zo déjà salaire bien na Congo check et pesa vertige te bilobela te musala na ngande bengi nga na Congo check na za Darling Love no tika Darling Love papa sibu mutombo bossa pembe boss moi solo la bien merci na bino nyonso ndebo pesa ba remarque boko teka toujours ko pesa bonzima ka teke nous so Darling Love au sala bien so pe Darling Love baby c'est moi côté mo boy besoin sangaka toujours na nzela Sabino nga Darling Love na zate quoi merci encore n'est-ce pas so place tozali awa chez Mimi Kalombo moi si ya muluba ya pembe depuis Belgique ça déjà na kin awa Mimi Kalombo botama muluba ka sentiment ndenge Darling Love ayo ka sentiment ya Rosala muluba n'est-ce pas Mikashu o apesi biso awa to sala émission na biso ya lelo to kabwa na bino na bosani ça na bosani boss na ngaya pesanga suspension moi 2 jours Papa Freddy Chibangu Agetrada Macha Moumenu patron de patron
moto diame yokelaka ganyela diama yokela ye mais titi matoka bwana kwa tokutani check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo